landa qui na télévision na conseil ba ministre balobi 100 mètres au bord de fleuve na bato batongi au bord ya Makelele ezakuna ngana zana 195 mètres ko uta na Makelele ko uta na fleuve na zana plus d'1 kilomètre bino moko botali distance plus de 1000 mètres maintenant suka kuna ba ko buka po balingi bateka et pas na biso et pas ba congolais au bazana droit biso ba congolais assez tozana droit te s'il te plaît, Nazali. Nazali, vous sommes au comité. On contrôle ça, fais ça. Pour la seconde fois. Yango. Omoniti bateau Kotiwana. Moni Kotiwana. Wana ya Jejema. Je vois suka yango wana. OK. Oh nyonso. Qu'est-ce que m'a Omoni ba bâtiment là ça. Bâtiment wana. Oh kotiwana. Moni wana. Omoni za buba kala mo batika bâtiment wana. Oni nyonso ekufi. Siko batika côté. Oh côté la kisho wana suka wana. Nakuna na minga jeje marche. Mina sipona ko expliquer so boy faut ba menacer nga boy na sali nini mwana. Balobi ko menacer. Na menacer mutu te. Lobi boye, on a déjà détruit. Non, on n'oublie pas comme ça. Capitaine, la ministre, il y a seulement comme ça. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont les racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant des essais, tu vas. La crème miracle. Tokuta lisusu na cadre ya magazine Nabino, ya ba découverte pe ya ba information générale oyo bo mesana kolanda na chaîne Nabino PSB télévision ba maman ba tata bandeko mbote bisika nyonso o bozwami bisika nyonso oyo bozuli baku malamu ya kolanda biso ndenge boyebi PSB télévision ezali chaîne oyo ememela kabino ba information générale awa na ville province ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo nyonso etali politique sport pe mingi mingi ba fait à société en tout cas tozalaka toujours sur terrain pour na kopé sabino ba dernières informations et puis tozalaka toujours les premiers ya ko informer bino na yango topesi bino merci pour na confiance pe pour na fidélité oyo bo manifestaka pe bo renouvelaka à chaque fois que toye la cabino ba information ya sika alors lelo to memi bino na bedengaliema pour na bato ba yebité ezali na quartier Basoko na commune ya Ngaliema nini ememi biso awa bandeko bazali ko exceller koto yo na construction anarchique bandeko batonga bitonga pe bazali ko continuer
kotonga na ba norme oyo esengeli. Pourquoi? Parce que esika oyo tozali justement esika oyo nga na telemi ezali zone o babengaka non édificandi, c'est-à-dire epekisama batonga awa pour na raison ezali que tozali na pembeni ya fleuve Congo epekisami kotonga awa parce que na ba moment oyo tokoti ezali ba moment oyo to silisi période elanga mbula il faut ebanda normalement, mais moyen ndeko baza na sécurité côté ezali te pour soki mbula ebandi fleuve Congo ako déborder pe mai ekokotela batu na bandaku mai ekoboma batu tobosanité ba incident oyo utaye ko salama récemment na bisika ebele na ville province ya Kinshasa, notamment na quartier de Bonhomme na commune à Limité, na quartier Ndanu na commune à Limité, pe ba bisika mingi surtout na quartier Petro Congo na commune ya Masina tobosanité na commune ya Njilipe ba inondation makasi salamaki, et parmi ba cause justement ezo sala que ba inondation ezala makasi ezali parce que bandeko bazali ko réduire to bazali ko kondisa ni ya fleuve Congo, beaucoup remarqué yango na ba image ba kondisi fleuve Congo ba bakisi bazelo po bakunda batonga banda kuna bango sur la terre ferme, alors qu'en réalité espace wana ezali réservé pour na mai et les caca librement. Alors na ko prévenir justement que baka les cas qui est salama lisusuté pour prévenir que inondation zalate batuba koufate gouvernement central ezali dirigé na première ministre Judith Suminwa Tuluka et pesaki ba injonction na ba ministre sectoriel na yango réunion monene salamaki mikolo les kaki entre vice-premier ministre ya intérieur Jacquemin Chabani accompagné na ministre ya affaires foncières na commandant vice-premier ministre de la défense nationale na ba commandant ya ndenge na ndenge ya la police pona kozwa ba mesure oyo et ko sala que zone oyo tozali ya Bedengali ma ezala dégager le plus vite que possible avant que mbula ebanda. Alors na ba résolution oyo ezomaki na réunion wana et Sengela qui était ministre provincial ya environnement monsieur Léon Mulumba Akita sur place pona ko inspecter situation sur terrain yangwana lelo toko tambola naye excellence Léon Mulumba Oazali ministre provincial ya environnement na ville province ya Kinshasa toko tambola naye akosa la constat nabino ensemble toko tala nini ekolekana ba construction oyo ezali na esika oyo esengela kité en tout cas ekobukana bokomona yango na ba image tolanda parcours ndenge ministre provincial et environnement na équipe mobimba oyo ya coordination et service à démolition, sans oublier armée nationale oyo et dépêché pe ba PEM pour s'assurer que opération oyo et salama en toute sécurité. Totambola ensemble bon auto découvrir. Voilà, Tobandi parcours na biso awa na kati ya Bedengalima ensemble na ministre provincial ya environnement Léon Mulumba wana tokumi esika nyonso bozali komona ezalaki mai lokola tokumi na saison lokola touti na saison elanga yango mai diminuaki, alors bandeko ba profiter ba bakisa mabele na li ya fleuve Congo pour que bakondisa et les batonga bomoni banda kwa minene bozali komona niti o ezali R+2 monsieur ezali R+4, donc voilà banda kwa minene nyonso oyo bandeko batongi yango na bisika oyo esengela kité. Donc ministre aye justement pour na kosala inspection on a zali kolakisa bisika nini oyo basukaki la dernière fois o balekaki, mais lelo oyo bandeko ba pousser les sous fleuve ba diminuer les sous ba réduire voilà fleuve Congo yango bozali komona. Donc espace au nyonso normalement il fallait à la vide, mais bandeko ba tongi ba tie ba mbongo ba tongi na esika oyo il ne fallait pas. En tout cas ministre Azali visiblement déçu, Azali visiblement
inquiet voilà bomoni mabele nyonso bazouta nango libanda na ba camion ben ezouta libanda nde bazoya kotondisa awa ministre atali asali inspection à KX Kosolola na bandeko bazali responsable d'abord ya sécurité puis bazali kosala la supervision misala o ayeba nani nde mutu apesi autorisation pour que bandako minene o etongama na esika oyo il ne fallait pas. Alors awa tozali na sima ya hôtel Obwira pe bomoni ministre apesi ordre que ba arrêter misala sur les champs ba yeko interpeller bandeko oyo bazali ba militaire bazali kosala supervision ya misala oyo ezali awa apparemment chantier oyo ezali ya moko ya bakonzi ya armée oyo azali ko violer mibeko ya hiérarchie na ye bandeko bomoni ya ba militaire bazali justement na sécurité ya chantier na ye ministre asololi na bango a interpellé bango pe a ordonné que ba engin nyonso etika ko tourner etika ko sala voilà ministre azali kosola na bango a ordonné cessation immédiate ya ba travaux tala mabele ebele oyo euti libanda baye nango pona kokunda ebale baye nango pona kokunda fleuve Congo yango bozali komona sans oublier que sika o ezali très sensible parce que ezali frontière na ngambo wana bozomona kuna musika ezali République du Congo donc République ya Congo Brazzaville na mopandio ezali Chanik Metal donc en principe mabele nyonso il fallait souka na limite ya Chanik mais bandeko ba poussi lisusu o boza komona wa place o nyonso batu batelemi ezali nde ebale donc batu ba poussi ba réduire monene ya fleuve pour que bango batonga bandako na bango oubliant que ezali frontière normalement il faut ezala dégager il faut ezala libre pour na éviter la danger en ndenge ministre Atali a observé a constaté et voilà a ordonné que bandako nyonso ebukana yangwana voilà ezali komona yango na bilili ba chantier ya batu ezali kokweya bandako nyonso o batu bandaki déjà kotonga voilà babandi awa bozomona bâtiment monene ba piqué vraiment ba colonne en béton mais malheureusement basali yango au mauvais endroit na éviter bandeko o batongaka bisika oyo soki balobotaka mbongo to basalaka ndenge nini pour que à chaque fois batongaka après l'état soki abuki bakorécidive bakotonga lisusu na éviter soki baperte ya mbongo oyo edérangera bango te parce que eza première fois te que bakonzi ya mboka babuka na place oyo donc depuis toujours bedengalema ezalaka toujours na conflit parce que l'état alingaka te que batonga koto oyo l'état apekisa yango uta kala batongaka mbala liboso babuka yango batongi lisusu babuki donc il y a 2 mois ministre autaki kozala awa apesaki limite esika oyo bakofaki basuka malheureusement baprofite na saison sèche ndenge mai ya fleuve ekiti bawelisi kotonga mbangu bapusi mabele pour que bazwa espace ya kotonga bapusi vraiment mai ekomi mokie voilà ba risque ezali makasi na mikolo ezali koya ntongo bambula ekobanda fleuve Congo azo risqué à déborder voilà engin ya hôtel de ville wana eli kosala mosala nango premier bâtiment yango wana babandi kobuka ndeko oyo na mosika azali ameki kosala désordre kosoposer na ba force de l'ordre ameki kosoposer na décision ya bakonzi yango wana ba PEM service à sécurité ya armée baye ko maîtriser ye bazo conduire ye justement isika ministre azali ndeko azali propriétaire ya lopango moko ezali kotoyo mais ameki ko se poser la décision ya bakonzi yango wana la service ya sécurité donc armée
au bazali ko accompagner ministre Léon Moulumba ba saisir ye ba maîtriser ye ba conduire ye devant l'autorité pour que à s'expliquer pour que ba solo là ministre à faire comprendre ye justement objet ya musala oyo pe ba interpeller ye pambate azali ko s'opposer na décision ya bakonzi. Donc ndeko oyo azali moko ya bakolo mapangu bomoni vraiment ezosala pasi na motema azali pe sous le choc ya komona ke ndako na ye ebukana pe bazobuka ngo lisusu mpona mbala mosu mpona mbala mibale. Voilà bazali kosolola na ministre Léon Moulumba. Ministre azui vraiment temps ya koyoka ye, azui temps ya koyoka ye, découpé azui temps ya ko s'expliquer. Ministre azali kopesa ye explication nyonso nécessaire concernant opération ou surtout ba danger au bango moko nanu bazali ko pourrir parce que ceux qui batongi banda kwawa et que ba vandi lobby makambo ya ndenge na ndenge koya. Alors ministre azali ko expliquer calmement que décision oyo azali ko appliquer et outil ya yété. Donc ministre en tant que citoyen congolais, en tant qu'individu akoki jamais ko longolanda kunaye aya ko buka banda kwa batu. Donc ezali décision oyo ezwami uta likolo, donc dans le niveau le plus élevé ya mboka kubana na président de la République oyo azali pe président ya conseil des ministres parce que yende ya président ka réunion ya conseil des ministres. Donc décision et uta ki na niveau ya président de la République, na niveau ya gouvernement soumis no ezali chapeauté na premier ministre pe ekiti na niveau ya vice-premier ministre, ministre ya intérieur pe na ba service mususu. Alors ministre provincial yé azali kaka ko représenter gouvernement provincial oyo ezali na devoir justement ya ko accompagner projet oyo ya ko accompagner décision oyo. Donc gouvernement provincial ya Kinshasa ba kaka na appui technique alors que décision nyonso et outaki na les niveaux les plus élevés ya l'état. Donc le président de la République aligné kouté que ba congolais bazala lisusu victime ya ba inondation parce que ba congolais ba kufi mingi na est, ba congolais ba kufi mingi na ba épidémie ya ndenge na ndenge na ba différentes provinces. Alors mbula ekoki lisusu kubuma ba congolais en masse te, tandis que tozali na possibilité ya ko éviter yango, tozali na possibilité ya ko empêcher que makambo wana ekoma yango wana nde ministre azali kopesa ba explication et pas ya ndeko oyo. En même temps azali pe ko compatir na ye na maloba na ye azoloba nazo comprendre yo parce que au perdre au pango na yo au perdre nyonso oyo tongaki comme investissement, mais la force reste à la loi. Ceux qui ba konzamboka ba décider bongo ezali pe pona bien ya population. Alors ministre azali pe ko yebisa que soki bosombaki et pas ya motu bino il faut bozonga et pas motu o atekela kibino pour que yende a azongisela bino ba mbongo au lieu que bo continuer ko s'entêter. Soki bozali na mikanda nyonso oyo elongo bani service ya cadastre, service ministère ya affaires foncières na niveau ya commune bisika nyonso o bozwaki mikanda bozonga kuna bo se plaindre kuna bo réclamer que ba rétablir bino na ba droit na bino parce que awa ezali kutu na plan ya urbanisation te. Donc ville ya Kinshasa zo reconnaître esika oti comme esika oyo batu il faut ba vanda pambate ezali d'abord na frontière pour la mesure de sécurité, deuxièmement ezali pembeni ya ebale. Voilà, bandeko baza ko continuer koya oyo deuxième victime yepe aye ko se plaindre et pas ya ministre pambate ndako na ye ezali pe ko risquer enfin bongo ko risquer que ebukana parce que awa nanu babuki ndako na été, mais engin de l'autre côté ils ont continué ko tourner en plein régime. Alors limite
esika oyo bato fo batonga ezali esika bomoni bandako ya pembe wana bandako bomoni ya kitoko wana nde ezali esika oyo ezali considéré comme limite oyo il faut bato batonga mais esika yango ezali occupé parce que cité moko ya sika etongami wana nde bozali komona ezali juste na nsima ya alimentation GG Mart. Alors mpona bandeko oyo bazali libanda ya mboka oyo bayebi Bede Ngaliema te, Bede Ngaliema ezali wapi? Bede Ngaliema ezali na quartier Basoko na commune ya Ngaliema. Donc mpona ba explication mosusu soki outi Kitambo magasin ozali kokende boulevard ozali kokende ville na nzela ya boulevard okomona alimentation GG Mart ezali wana juste avant koma pont ya mai ya Makelele oyo babengaka petit pont. Donc juste avant koma na petit pont entrée moko ezali wana nde yango wana ememaka na nsima ya alimentation GG Mart nde esika wapi quartier oyo ezali kotongama. Alors quartier oyo ezali très convoité, ezali très envieux pour epai ya bato ya mbongo oyo ya Kinshasa balingaka quartier oyo mpona emplacement nango premièrement ezali pembeni ya fleuve Congo donc epesaka une belle vue hein, ce que vandi ozotala fleuve na musika c'est beau à voir. Et puis deuxièmement accès nango ezali facile pour ezali musika te na centre ville donc ezali juste à quelques centaines de mètres na magasin Kitambo et puis ezali musika mingi te na ville donc na commune ya Gombe donc yango wana basepelaka nango po ezali na accès facile moto akoki koya kotimba moko et puis ezopesa un beau spectacle na misu mpona ndenge etali fleuve Congo mais malheureusement environnement nature azo permettre bango te bavioler badroit na ye nde balobaka chasser les naturels il revient toujours au galop nde balobaka na français donc soki yo opusi fleuve okondisi yango otetete mabele pour que ozo esika ovanda donc eza lokola ochasser les naturels donc suka akozonga kaka na bisika na ye po aya ko réclamer badroit na ye. Alors tango nature asili kaka ezalaka mabe makasi yango wana bomoni bandeko bazali déjà kobimisa biloko na bango na ndako bazali komeka kosauver ya mokie oyo bakoki pamba te engin ezali kopusana donc ezali kobuka moko voilà engin ekomi déjà pembeni ya ndako na bango bazali kobimisa nyonso oyo bakoki bilamba bafenêtre ndenge bozali komona pamba te engin ntango ekopusana en tout cas ekozala sans pardon ekokweyisa nyonso oyo ezali construit na esika oyo nyonso wana sous la supervision et la sécurité ya service donc PEM bazali wana mpona s'assurer que désordre esalama te nyonso eleka malamu. Voilà engin ezali toujours continuer tourner. Voilà na rappeler que engin oyo ezali mibale ezali mibale na différents endroits moko ezali na ngambo oyo bozomona mosusu mpe ezali un peu plus loin nyonso wana kaka mpona koaccélérer misala ya kobuka ekende na lombango. Voilà avec précision, avec force. Donc voilà, ce qui kaka bras est balancé. Donc nyonso ezobukana ezala béton, ezala nini, ezala colonne, nyonso ezali kobukana lokola ba carton, ezali kokweya lokola ba biscuit. Alors ezali interpellation mpona bandeko oyo batongaka kaka bazo continuer kaka kotonga awa. En tout cas ezosala pasi. Voilà, bamur ezokweya lokola ba biscuit, lokola ba carton. Voilà, imaginez combien d'investissement oyo ekoti na esika oyo
Imaginez combien de dollars oyo ekoti na esika oyo. D'abord mpona kotondisa mabele esengaki bambongo ebele, malheureusement bandeko babimisi biloko libanda pour se protéger, pour que sauver quand même quelque chose pour bakima kanda ya ba engin oyo. Voilà, malheureusement baza na choix te, bandeko bazomeka kobimisa mwa mbetu, mwa elamba, mwa kiti, mwa kopo. Peut-être lelo barolala na Belle Étoile, je ne sais pas, soki barolala et pas bandeko to et pas baninga pamba te force ya loi et s'imposer, force ya loi et s'appliquer likolo na bango. Donc voilà, ndanda kwa minene nyonso bezali komona neti oyo ezali R+1, donc ndako ya niveau moko ya étage moko nde tobaka. Malheureusement ekokwea nyonso ekotikala kaka mabanga na mabanga ya pamba pe bandeko oyo baza pembeni bakoya peut-être kolokota mabende basinga nyonso oyo bakotrouver sur place oyo kointeresse bango oyo bakoki koteka pour que se retrouver. Voilà, malheureusement nyonso ezali kokwea. Voilà, les bezali komona ezali kosala pasi komona ebele ya mbongo oyo bato babimisi, ebele ya mbongo oyo investissement colossal oyo bandeko babimisi d'abord mpona kotondisa mabele place oyo esengaki mbongo ebele parce que bakamion bene wana baluwaka yango et puis mabele oyo batie esika oyo basombaki yango quelque part baye kotia yango awa pour que bazwa moyen ya construire. Mais malheureusement l'État akoki kosacrifier bavie ya bato te mpona baintérêt ya baindividu. Alors bango moko mpe d'ailleurs bakozala bapremière victime soki bavandi na esika oyo mai esalaka débordement. Donc l'État a s'imposé encore une fois de plus mpona kopekisa, mpona koarrêter anarchie oyo ezwi ampleur na ville province ya Kinshasa, parce que ntango likama eyaka ekipaka te nani aza na mbongo, nani aza mokonzi, pamba te esika oyo mpenza ifo koloba yango bakonzi mingi bazali kotonga awa. Donc mpona kotonga na Bede Ngaliema il faut kozala na bamoyen, parce que d'abord kosomba esika oyo ezali moins cher te, il faut le dire, ezali moins cher te, ezali pe accessible na citoyen lambda nyonso te, ezali réservé en tout cas pour une certaine poignée kaka ya bato nde bazali na possibilité wana. Donc soki oza na koki wana te okokoka kotonga awa te. Voilà, bandeko bazo kotala bazali koobserver impuissamment parce que choix ezali te, l'État azali kosala mosala na ye, bandeko bazali kaka kotala, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer et pour constater les dégâts. Mais bandeko moko pe alingaki à s'exprimer na micro na biso mpona komanifester regret na ye makambo oyo esalami. En tout cas se plaindre alobi ke azali na mikanda nyonso, mais malheureusement kozala na mikanda elobi te ke ozali na droit ya kotonga bisika oyo ozweli mikanda. Et puis il faut le dire aussi na niveau ya baservice oyo epesaka mikanda oyo baautorisation de bâtir, batitre foncier, bandeko ebele bazali véreux batalaka kaka baintérêt na bango oye baaplike mobeko ndenge esengeli. Omona ke esika mosusu plan cadastral ezali te, mais bandeko bakoya quand même kopesa mikanda. Alors ndeko moko oyo azali moko ya bavictime à s'exprimer pe na micro na biso
Mbote papa. Mbote. Tika nsimbele micro. Kombo nani papa? Kombo nanga Kahato Kalimurima Claude. Papa Claude tokutio awa démolition ezo salama d'abord aux anani awa pe likambo ezo salama yozo vivre en ndengeni. Nga naza awa lokola propriétaire ya lupango oyo. Nazwaka yango en bonne et due forme. Passe oyo za urbanisé, cadastré, na ba numéro cadastral. Na ke na cadastre, na tiki demande nanga obando somba na chef coutumier. Après, mukando chef coutumier ko pesa yo. OK nango na cadastre. Ba pesio numéro cadastral na demande de sali formalité ndenge congolais nyoso sala ka formalité ya kozwa lupango na kati ya Congo. Après, ba bimisi biso ba contrat ya location. Contrat à location est en 3 ans. Il faut aussi la mise en valeur. Ce qui 3 ans ici le salaire l'autre côté. Baba qui c'est lui 2 ans. 2 ans ce que ça l'autre côté, l'État ko sala nini a ko sala a ko retirer lupango wana sepela ki nangote. Nde loko ba sala ka reprise. L'État paie sur lupango pour ça la mise en valeur. Yo sali mise en valeur te, l'État après 5 ans comme on yo sepela ki na lupango wana te. Bah ça li reprise. Awa reprise et sa limité. Muto ayeko yebisa biso ke l'État azana besoin lupango wana et lokola l'État pour utilité publique azana besoin lupango wana ba indemniser biso ata mutu moko ayete. Toye komona kaka ba ye ba buki mapango nyoso ba kwesi na se. Tobi quand même makamoko sale mabote. Quand même tozana mboka un pays de droit ndenge tozo yoka na télévision. Tozo yoka na télévision na moko zambiko au pays de droit. Ya boy tozo ausala kama boko boy OK droit tirezati bona na lobi yango ata soki na zwi chance na kutana na ndenge bazoko yiba batu bambungo wao soko pesi mbongo batiki yo ezaki to molandaki na télévision na conseil ba ministre balobi 100 mètres au bord ya fleuve na bato batongi au bord ya makelele ezakuna ngana zana 195 mètres ko uta na makelele ko uta na fleuve na zana plus d'1 kilomètre bino moko botali distance plus de 1000 mètres maintenant situka kuna ba ko buka po balingi bateka e pa na biso e pa ya ba congolais o bazana droit biso ba congolais ase tozana droit te ndenge na zana mikanda na nganyoso toke to fundi ministre po yende abande ko funda ya lobi na biso en tout cas na lingi loko oyo eyokana alobi ke za yete ya za ya muke kuna likolo nde batindi ye ata bengena na justice akoyate eza amashe mamum na yete abi tiba ke ndokozo ye na ndako batindaki ye na likolo likolo oyo ezoko respecter mibeko ya mboka te soki tozala ki mabi ngai ba inviter biso mabebo ende bosali mais baza kotala awa baponi awa pa général batiki awa pa ministre batiki biso ba peuple ndio ba bukaka biloko na biso nde loko tomoni mokonzi ya mboka lokola alobaka boye atala nano problème ya bedengalie mabedengalie meza na problème o eza litigé na problème susu eza litigé te conseil ba ministre bakendeki kuna na ministre intérieur ba bibo baza na 100 mètres na bo baza pembe na rivière. En tout cas, baba ndo misa bimloko na bango. Biso ko to tozaki a vérité po to yebi toza musika. To kamwendenge nini ko mona babandi ko mata pona ba intérêt personnel mapango lobi okuta bateki yango batu mususu babandi ko tonga. Mais problème mususu ezali pe ba inondation papa. Est-ce que ndenge bozo tonga boye mai ya fleuve soki débordé bino boza na danger te. Bo bando buka na no GG market kuna bango toza na même niveau toza na be moko biso nyoso bedengalema. Pona nini kuna bobukite papa tia kamera no kuna pona nini kuna bobukite kaka pa na biso nde bobuki. Papa kamera na ele etala pe kuna ndenge na zokoloba ndako wana toza na même bedengalema. Pona nini biso nde baponi kuna batiki. Tala bo wana kutu bazaki na sekoleka biso batiki bango ba ikobuki pa na biso. Merci beaucoup papa. Kamera etala pe kuna. Oti yango kaka tia ta kuna batala ne bazo sala injustice. Voilà, dans l'entretemps, Moussala Ezali Kaka continuer, ministre Léon Moulumba Alobi à Kotikate, tant que décision Oyo Iwuti na ba hiérarchie na ye Iwuti na likolo, voilà, à Kotikate pour protéger population congolaise, pour épargner la vie humaine na ba dégâts ya ndenge na ndenge oyo koya sima ya bamvula oyo ezali déjà ko s'annoncer hein, parce que na mikolo ezali koya je ne pense pas que to relexia susu
2 semaines ou même pas une peut-être sans que Mbula ebeta parce que il a essayé Sili de côté en mois de septembre Mbula eye donc moi ils ont déjà donc Mbula et ko umela te pour que ebeta na mikolo ezali koya. Voilà, nous allons toujours continuer balade na biso, nous allons toujours continuer pour que makambo nyonso eleka malamu awa ndeko mosusu ayaki pe ko se plaindre mais ayaki pe na ba menace malheureusement ou heureusement ye azali pe agent de l'ordre donc azali capitaine ya forces armées azali pe propriétaire na esika oyo mais au lieu que aya kosola na ndenge ya malembe epe ayaki na ba intention ya ko menacer. Voilà, heureusement que le service m'a maîtrisé, que le conduire et pas il y a ministre Léon Moulumba ou Bazali Kosola voilà, la soline en ya Kenya, que misala ya démolition et continuer d'ici comme sous combattre. Il faut que épargner la vie humaine, il faut que Sunga Boka et avancer. Mais si quand vous allez voir ce qui totali na ngambo mosusu kuna donc na ngambo ya fleuve Congo tozali komona que na ngambo ya baninga batiki nature ezala kaka ndenge ezali donc na ngambo ya fleuve donc na ngambo ya Brazza batongi pembeni ya balete eloko ezokabwisa yango wana. Mais est-ce que biso na Congo awa tozali vraiment na mayele na biso nyonso mpona komibatela ou bien tozali kosala makambo na se ya influence moko boye extérieure parce que awa na Congo ezaka ke moto soki azwi mbongo il faut absolument avanda na Gombe, soki moto azwi mbongo il faut avanda na ma campagne et bon ezali pe droit na bango mais il faut kotala esika nini yango oyo ozo souhaiter tozolinga kovanda parce que tout le monde ngambo ya Brazza batiki fleuve na bango ezala libre nature ezali banzete ezali tozomona yango na musika mais na ngambo na biso awa tokati banzete nyonso tokondisi fleuve olingi kaka totunga tovanda mais finalement tokovanda likolo ya mai question yango wana finalement tokovanda likolo ya mai tokokipe lisusu te pourquoi tozala na Gombe, pourquoi tozala na ma campagne, pourquoi tozala na Bedi Ngaliema, pourquoi tozala na Montfleury alors que chasser ezali minene bandeko oyo soki bakende kokoma na bango ata na Menka par exemple na limite que engin oyo elingai kokende kobuka bango soki batongaki na bango ata na maloko lokola balingi bazala na belle vue pembeni ya ezala soki bakendaki ata kotonga na Ntsele na limite ki engin oyo elingai elanda bango kuna po ekende kobuka bango na lokola baye kotonga na esika oyo esengelaki te baye kotonga na esika oyo ezali non identifikangi baye kotonga na esika oyo ezali marécageux baye kotonga na esika oyo en réalité ezalaki mai alors l'état a s'imposé po alakisa bango ke mobeko ezali mobeko parce que l'état azali pe non seulement na droit ya ton devoir ya ko protéger population azali pe na devoir ya ko protéger nature parce que nature pe ezali pour faire partie ya République démocratique du Congo mai fleuve Congo ezali pe une partie ya Congo donc il faut ko protéger yango alors tokoki jamais ko accepter que fleuve Congo oyo ezali ko alimenter activité ebele parce que esika oyo pêcheur pe basalaka activité na bango pêchera awa donc tokoki ko sacrifier secteur nyonso pe ya vie pour na kaka ko favoriser bato moko boye pour des raisons ya influence parce que politiciens pe bazali ebele bakonzi ya armée généraux colonels bango nde bayaka kosomba awa parce que bazali na moyens ebele alors neti me bouti komona na image ndeko wana azali officier ya armée azali capitaine mais
allié pour s'imposer pour que babuka ndako na été. Mais malheureusement mobeko etikali mobeko ezali mobeko mpona bato nyonso. Ordre euti na ye moko son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na qualité na ye ya garant de la nation. Azali ko garantir justement équitabilité et équité na ba niveau nyonso. Azali ko garantir que nature ezala na ba droit nango, bato pe bazala na ba droit na bango. Voilà, na mikolo ezali koya tango bambole kozonga bisika o nyonso ekokundama nango na se ya mai, parce que fleuve Congo ekomaka ti awa, surtout soki mikolo bambole ebetaka makasi wana fleuve ayaka ti awa, parce que ezali esika oyo ezali réservé mpona ye depuis na ntango ya babelge batongaka esika oyo te, na ntango ya président Kasavubu batonga te, na ntango ya président Mobutu esika oyo totongama te, na ntango ya président Laurent Désiré Kabila esika oyo totongama te, parce que bayebaka déjà que na plan urbanistique ya ville ya Kinshasa esika oyo il faut ezala vide, bakoki kotonga awa te de peur que bato bakufa, de peur que bandeko basubir bazala victime ya bainondation. Mais ntango tokomaki na époque ya président Joseph Kabila nde construction oyo bandaka, et puis après bayaki kobuka yango pour la première fois, nde tomoni lelo lisusu bakonzi baye lisusu mpona kobuka. Donc oyo ezali na connaissance nanga oyo ezali lokola troisième fois oyo bazali kobuka esika oyo, me bandeko bazali kocontinue kosentete, bazali kocontinue korécidive, espérant que bakolemisa bakonzi ya mboka, espérant que bakozala au-dessus de la loi. Malheureusement l'état badefiyaka ye te, l'état babravaka ye te, basalaka bras de fer na l'état te. Alors lelo l'état ye wana aye, l'état ye wana asimposé malgré bainvestissement nyonso esalamaki awa, malgré bambongo nyonso oyo bandeko badepense mpona kotonga, en tout cas nyonso ekei na poussière. Voilà, ezali komona enjeu ezali toujours kocontinue, bien que moyen kosilisa bandako nyonso lelo ezali te, parce que ezali ebele na bede mbali mawa neti oyo ekatongaki déjà rez-de-chaussée pour les dalles azali abandaki komatisa premier niveau, yebi te na plan na ye soki alingaki akende ti na combien de niveau, mais au moins na oyo tozomona rez-de-chaussée esili déjà bakole pédale abandaki mpe komatisa premier niveau, mais malheureusement nyonso wana ekwei na mai. Il faudra abosana ndenge nyonso oyo adepense awa. Malheureusement ndenge ebimi ebele, mais ekei, donc l'argent c'est relativisé ndenge balobaka na lopoto, ndongo elingi ndongo elingi ndongo ekei yango ndeko akoretrouvaka yango lisusu te, parce que il n'y a pas moyen ya kolokota babrike oyo to kolokota nyonso oyo ebukami na to ya kozongisa yango. Malheureusement ezosala mpasi na ntema komona bandeko bazali koperdre babio na bango, mais ça eza te il faut kosala yango mpona kosauve l'intérêt du plus grand nombre, parce que soki batikali awa non seulement inondation kosala na place oyo ekotia bango moko na difficulté, mais aussi barisque ezali ke bandeko bazali bisika mosusu oyo fleuve elekaka bango mpe basubir, parce que fleuve Congo ndenge boyebi yango na géographie euta na province ya Lualaba, esika oyo source nango ezali ezwi baramification ebele, barivière,
la rivière ya ndenge na ndenge oyo ealimentaka yango na différentes provinces. Donc euti na sud-est ya République démocratique du Congo et mati rallongé le nord et pays la province, l'ancienne province ya Équateur et traversé province ya Chopo et bandi kozonga lisusu kokita vers le côté ouest. Donc Mokeuta na sud-est et bâti vers le nord et Kiti lisusu vers le sud-ouest. Na ndenge ekenda kosukela na la province ya Congo centrale principalement précisément na banane esika oyo embouchure ya fleuve Congo ezwami. Donc fleuve Congo il faut ezala libre pour esala voyage na nyonso wana parce que ezali d'ailleurs le symbole ya unité ya mboka na biso parce que etamboli na baprovince ebele. Alors awa na ville province ya Kinshasa soki tobandi kokanga yango boye voyage nango ekosala na malamu te pe kohandicapé bacommune ebele parce que je dois rappeler ici que na ville ya Kinshasa awa esika tozali fleuve Congo etamboli na commune ya Ngalema, etamboli na commune ya Mbinde, etamboli na commune ya Limité, pe na commune ya Masina, etamboli na commune ya Nkele, pe na commune ya Maluku. Donc 6 communes mobimba oyo ebénéficiaka d'une manière ou d'une autre na passage ya fleuve Congo. Et puis fleuve Congo est la principale source de l'alimentation, il y a régie des eaux, donc Maï Haute Melaka, et Outaka principalement et la plus grande, dans sa plus grande partie, Outaka, le fleuve Congo. Alors ceux qui va faire imaginer, j'espère que vous imaginez les conséquences mini et causala, même sur le plan il y a hydratation, il y a Congomani. Donc il est important que le ministre Africa sur place pour que a empêché que Mboka ait souffert pour un intérêt égoïste individu, en tout cas pour passer pratiquement journée mobimba awa na sika oyo parce que banda kokobuka ezalaki ebele na moni bangin ekomi suka ekomi na moment ya arrêter pour le mikola lelo. Mais l'objet de cette opération est pour continuer parce que il faut que la nature soit éduquée avant que Bamboula et Zoya pour protéger la vie. Voilà, bandeko balandi, bo tamboli na biso, bo moni, makambu nini eleki na ville province ya Kinshasa, lelo te rappeler bino que tozwami na quartier Basoko na commune ya Ngaliema, site o babengaka communément Bedengaliema. Totamboli elongo na ministre provincial et environnement, son excellence Léon Moulumba Oyo yaki ko inspecter situation, état des lieux. À quelques jours, il y a reprise, il y a Bamboula parce que Elanga Esili Ndenge Binomoko, vous remarquez, étendu au Nyon Sotozali, même Esika Oto Telemi, Ezali, Esika Oyo, Mai et Komaka. Donc, fleuve Congo et Komaka, Tina Esika O na ba moment ya Mboula. Mais malheureusement, Bandeko, Bazali, Kotonga, Awa, na Bedengaliema. Et puis, Ezali, première fois que démolition et Salaman a rappelé que n'importe quel gouverneur Gentini Ngobila, démolition pe Salamaka parce que l'État congolais a l'ingakate que Bandeko Batonga na Esika O pour la simple et bonne raison que Esika Oyo et souffraka na ba inondation pezali terrain moko ezali marécageux. Donc il faut que tika nature à reprendre ba droit na ye pona ko respecter ba vie humaine pour que lobby ko ya to banda ko déplorer te. Mais malheureusement bandeko ba continuer à kotonga to éviter le pourquoi. Mais l'état pe atikali simaten de bozay komona na simana ngai ba engin oyo ezali mibale yangonde et sali mosala o bino nyonso bomoni démolition donc ba bouki réellement bandaku
TV za radio tende tolbana Kinshasa bino moko bomoni ndenge nini démolition et salami boyoki pe ba plainte hein ya bandeko bazali ba victime balobi que bazali na mikanda na bango nyonso en bonne et due forme selon l'explication ba pesi mais malheureusement quel que soit ba document ou ba koyi kozanango mais ezali esika oyo ezali à propriété l'État congolais a reconnaître yango te comme étant esika oyo batu il faut bavanda voilà et ça li pas sinamité ma et ça li déception bandeko baleli mais malheureusement la force reste à la loi pour éviter anarchie pour éviter désolation pour éviter la perte en vie humaine justement ne balobara gouverner c'est prévoir l'État congolais a bandi ko prévoir déjà pour que na mikolo eza koya tangu bambule kobanda bandeko bakufate kotoyo bandeko bakufate na babisika mususu parce que ceux qui fleuve ezali nesika ya kokende te to ezali linango ezali respecté te et ko déborder na babisika mususu et ko causer ba liwa ba mawa na ba famille ebele yango wana pona ko prévenir nyonso wana l'État asali mosala na ye abuki banda kunyonso oyo et tongami awa voilà opération et silité ezali ko continuer parce que ezali na banda ko belé misusu oyo tokoki ko atteindre te en une journée parce que banda ko tongama awa et belé na ndenga osakana te ndenge bomoni na ba image bandeko vraiment batongi na ba matériaux durables batongi na ba béton armé mais malheureusement nyonso wana ekei en poussière ekei en fumée tout simplement parce que batongi to basombi bisika oyo esengela kité ezali pa interpellation na bandeko nyonso oyo basombaka pe batongaka na Kinshasa il faut qu'on soit sûr que ezali esika oyo ezali urbanisé ezali esika oyo ebongi pona lotissement ezali esika oyo ebongi pona ba construction en matériaux durables voilà l'État a sali musala na ye na rappelé que le lot tozala qui na suite il y a ministre provincial il y a environnement monsieur Léon Mulumba oyo yemoko azala qui présent kobanda bandeliti na fin ya journée na moment tozoloba azali pe ko continuer ko superviser pour que musala et les kamala muba service à sécurité bazala kiona pona ko s'assurer que désordre et salamate menace ezalate voilà l'État a sali musala naye merci na bino nyonso ndenge bozaki belé ya kolanda biso pendant journée mobimba to tamboli pona kozela bino ba image ya qualité oyo merci na bino merci na fidélité bozali ko continuer à renouveler nabiso merci ndenge bozali ko s'abonner toujours pour agrandir la grande famille PSB lelo to komi lisusu ebele davantage ko bosanate partager lisusu lien salara nebo mesana rosala tindelango bandeko bazui occasion ya kotala TP expliquer bango que rendez-vous ezalarande awa pona ba actualité nyonso na République démocratique du Congo merci nabino to pesi bino rendez-vous très prochainement pour na ba info misusu merci na équipe technique Ozaki chapeauté na Aristote Ndombele merci na coordination avec Richard Mayasi de King merci na bande konyon so bolandi biso de partout à travers le monde baninga bakima yo pona solo mapeka solo mutoki to solo nyonso ya nzoto Komi tungisa te pour solution na yo monani. Société God Air et Memeli Bino Crème Miracle produit à Sika et Salami na Misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika ko salela ba déodorant pona ko bomba solo ya nzoto na yo pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Et l'on a Crème Miracle, Pessantunga Oye Kukaninaï. Éliminer les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur applicable des essais qui va. Ça élimine les mauvaises odeurs. Et ça dure 21 jours.